Ma Mission TV, le miroir du monde. Pour le Kabunda Longo, tout le congrès. Vous comprenez? Oh, Kabundu a commis si présent Aïe. Alors on a connaît comme présent Aïe. Fachi, n'a commis si présent Aïe. Mais ça n'est que tant que nous revendiquons, il y avait pas tout le monde qui a un programme, mais on a un programme qui a mis ça. On nini, on a biso o ya biso IDPS, ba Chabani, ba Paul Tulumbu, ba Kwankenda na ba Peter Kaza. Bango ba binote ya bango programme. Ezam misala te ya ba combattant, o ya bango Kabunda Longwa toke na congrès. Conseil de repose bango. Batika IDPS tranquille. Chabani Peter Kazadi, Paul Chulumbu, Vieux Kwankenda, au basali collectif Sauvons le Congo. Batika IDPS tranquille. Nengo le biwana ezolo bama. Qui est ba konja parti, na place ba combattant ba tcheba cousin ami connaissance ba frère église. Plus d'une année depuis Fatia Bendi Masolo, combattant Mbeyambe. Yango moni semaine passée, ils ont voulu bouger. Le balba trop sur la salarié. Bandé na IDPS na opposition. Mais Nzamba Songi tout ce pouvoir. Les salle c'est là ma famille na zozongela. Si vous avez besoin ba obtenir départ ya Kabund na Kabuya ba ke na Union africaine. Fatia Juchombo na Simbisi Kabund. Te Kabund zanango. Pour personne ne croyait après les White c'est que des IDPS au Tigana. Pour IDPS zali palango bater. Yon a nous dirigé IDPS, Nabana IDPS. Pour la IDPS, tout le monde est grand prêtre. Tous les gens sont montés. Augustin Kabuya, Kabound, Bazabato. Et ça, et Bembendem dans un problème. Et Bembé au salaire. Mais Motono sont en Basala, à Moutamabunga. Pierre, Bambon, député IDPS, le ministre IDPS, à chaque fin du mois, qui est IDPS et Salarani. Awala fo ono tuna jour musus au sein audience pas ya Kabuya na Kaboun on pose une question mais on fait Fatia lui à bon père de famille à sa prévention vont prévenir que guérir ko guérir maladie ezakamabe vont me prévenir muno za ko Libanda à côté de Congo faut à remplir fiche Dédé faut pas ta température na 70 à virus quarantaine. Te misala eza mbongo ya ba député te. Misala eza Fachi, président de la République a créé. Nengazo créé ba combattants, ba congolais. Abo ça n'a plus ba combattants te. Et ba pays où ils ont touché pas de vol au Congo. Ne de France ils ont touché Air France et Royal Wate. Mais c'est mususu baba boîte de nuit et ça la terre. Église pendant 4 semaines. École privée, public, université, tout ce qui est classe avec Konabana, ou alphabétisation. Palais, pendant un mois. 5 ans d'abinozo koka pour tika mandat, est-ce que vous avez aujourd'hui 2023 le loté, hein. Pour tout comme après-midi dans le journal le paiement. Pour tout comme soir, ce que vous mettez ma solo 2023, ils ont été. La caméra réunion sur le postulé. Dans le bien, nous sommes des démocrates. On a lutté pour la démocratie. Donc tout le monde est libre dans 2023 au Tchalibaya. Mais on a plus de candidat Fachi. On a République démocratique du Congo. Donc les combattants sont en Nairobi. Surtout que les Nairobi, les Congolais sont en ligne en pété. Pour la majorité. La Félix pouvoir, la majorité de la Kabila. Donc l'Amérique est le peuple congolais. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote na bande konyo sobozo talabiso partout dans le monde na Ma Mission TV chaîne à référence. Merci vraiment na confiance bopé sarabiso pour na actualité nyonso tolar sabino botal rabiso vraiment partout dans le monde. En tout cas, merci vraiment na confiance bopé sarabiso. Alors lelo nazana papa Pierre Zomba, il y a IDPS au Azali présent, il y a Parlement debout, il y a Victoire au vraiment
akambara yango côté ya IDPS alobelara ba combattant nyonso ba telemaka. Alors na sir bino moko boyokaki message ya chef de l'État président Félix Tshisekedi ndenge apesaki message pour na ezali ko déranger et kotina ba pays nyonso partout dans le monde yango moni lelo to yambi papa Pierre pour ameke mpe ko clairci biso par rapport ya bande comme soupe ba déclarer na bandenge na bango selon des présidents de la République alobaki. Bonjour papa Pierre. Bonjour Martin Engi. Merci beaucoup. Talaka presse ya quatrième pouvoir hein. Yango nde ya ko accompagner ba politique na ba programme na nyonso pour ezala suivi tina ba fin fois ya ba village. Donc merci une fois de plus na présence na yo pour to meka ko débattre tout ce qui est actualité ya mboka. A commencer d'abord na adresse chef de l'État ndenge moko la ndaki ndepe bande ko balandi ndenge ba commenter de diverses façons mais biso pe tant que ba oyaye to ko ko ça la suivi pour tous ba accompagnateur tous ba communicateur ya mokonza mboka on se lobby et ça ko conseiller biso pour biso tous en fait batoyo baza chargé à suivi ya ko expliquer ya ko mettre en pratique malobano sa mokonza mboka parce que tous ba parlementaire debout donc tous chargé à véhiculer message ya mokonza mboka ti na mabi popula congolais soyez ba noter mokonza mboka lobaki alobi nini. Alors, merci papa Pierre Nancy tokota vraiment na mozindo emaso na biso mais avant tokota makambo chef de l'État ou apesa ki message pour na ba congolais nyonso tokozonga moi simandambu par rapport ya IDPS organisation nango ndelelo tozomona ba mbutu na IDPS entre secrétaire général Augustin Kabuya topé président Jean-Marc na ba combattant boyo kanizate balobi président ou bien secrétaire il faut pas démissionner na kati mboka na biso République démocratique du Congo pour lukuta eleki trop na IDPS. Alors par rapport à mbutu ezali ba combattant na secrétaire. Bon, en fait tout ça il y a toujours des problèmes. Motono son avis faut avoir un problème. Pour problème les arapé tremper élévation. Pour vous aller élever faut toujours avoir problème. Ou ba ben ba difficulté. Il y a un peu biso IDPS comme les partis politiques, c'est une organisation humaine où ils sont faillibles parce que c'est Dieu seul qui est parfait. Donc tout ça qui peut un problème. Bah pour moi on peut ça, bah pour moi bandi l'autre, les vivants des vieux, bah pour moi on zalaka, mais tout surmontant. Il y a un peu OP, ils ont problème. Il y a un peu tout surmontant. Pour moi mes aranines, pour moi comme un problème sur les bazar incapable de trouver solution au problème. Parce que nous avons appelé ça notre capacité à résoudre le problème. Comme tu ne résolves pas le problème, les cas, tant que tu es en opposition, on peut te résoudre. En fait, il y a quoi au GIS? Depuis le début de ce pouvoir, il y avait des gens qui ont lutté, qui se sont sacrifiés des années pour pouvoir réagir. On va combattre. En Afrique du Sud, on va un vétéran. Quand Mandela a pris le pouvoir, ANC a pris le pouvoir, ils ont récupéré tous les vétérans. Cela veut dire que tout le monde soit dans le front. Oh bah c'est ça qui fait qu'il peut dans l'île ANC. Tant que Mandela a le pouvoir, on est battu Mandela. Parce que c'est idéologique. Parce que nous avons battu les gens qui ont Bundeli. On a voulu aussi dans l'IDPS de la Bongo. C'est ça notre entendement. Mais les combattants, pendant que fête anniversaire à Stade des Martyrs, par rapport à Missa les athées. Et puis Lukuta, les combattants na CNZT, Tongo Midi, pourquoi déclare que le secrétaire général Baliar Mbongo, Missa Laté, Missa Église, Bandeko na Bango. Na évité Papa Pierre, ceux qui Oyoki Makambo Wanate, ou bien au moni réalité Makambo l'équité, na Massa c'est bétami. En fait, les solongo yango, les comme Missa là. Kasi to kota mingi nde côté Augustin Kabuya côté ba combattant nde bandeko baza ko déclarer ko beta explication ba Nelson Mandela pas ba combattant ba mona ndeti olexela bango temps il faut to claircir ba tout par rapport makambo leki un peuple sans histoire et ça peuple sans avenir monde des monde d'histoire et loko yoza nango soko landeli o mona que non osaka yo mokote do pomna yo ba tout monde baza nango. Il y a un petit solo à ANC. Pour ANC, il y a des même combat. Bamba Bunda contre l'apartheid, Bissot Bondi contre la dictature. ANC a pouvoir. Il y a un petit exemple à ANC. Non, tant. Ça a un temps, tout solo là. Pour les apprécier.
question na eza pertinente. Donc l'IDPS n'est pas dans le pouvoir, na bitumbo abundaki pendant 36 ans. Il y a batumbo abundela guerre. Mais ndenge olobi ba combattant baza ko se plaindre, baza ko se retrouver te yo za na bango. Songa na kosi mia lobi bo solo yo mo oyeba po oza muta terrain. Tongo midi poko na sanzete. Oza muta terrain, yo za partenaire na biso na makambo yo. Obandi pe ya lelo te oza muta kala. Da tongo pour mikolo pe bobimie belé. Voilà. C'est ça la démocratie. Bitumana biso de lingaki ba réseaux sociaux bimie belé. Na ba doyen na ba ancien na ba nouveau bo sangana. Voilà. Donc ndeko lobi wana ezolobama. Qui na ba konja parti na place ba combattant ba ba cousin ami connaissance ba frère église. Yango le ezolobama. Yango ba combattant ba tomboka si base ya wana. Plus d'une année depuis Fatia Bendi Masolo combattant Mbeyambeya. On s'est retrouvé. Yango moni semaine passée ils ont voulu bouger. Ils ont fait une action pacifique pour nous rappeler que nous parti Misala. Misala. Misala que tant que nous revendiquons, il y avait un programme de Misala. Batongo nini bandeko na biso oyo ya biso ya IDPS ba Shabani ba Paul Tulumbu ba Kwankenda na ba Peter Kazada bango ba binote ya bango programme eza misala te ya ba combattant oyo ya bango Kabunda Longwa toke na Congrès ndo moni place ne yeko ibeba lisusu ba combattant o ba bundela ki IDPS o ba senga misala mais biso to senga misala na calme oyo komisu note Kabundi Alongwa toke na Congrès wane komelo mususu de ce que yangi roche on va masolo ngeza ndo mone beti mbongo bazo mona clarté ba Paul Tulombo ba te belé baza na kati na bazo mona clarté na mamba IDPS baza ba député chaque fin du mois bazo ba mbongo na bango ba tiaka na caisse ya IDPS pourquoi ba combattant va se retrouver te ba o nyonso balala rana ba bénéficier na nini masolo za mibale bango nde mutu ba vota fati mais bato ba vota ti lelo ata 500 francs pamba bazora yango problème donc tozo mele na mutu mbondo te Augustin Kabuya Kabund baza bato ezaka ka ebembe nde mutu ozana problème te ebembe uti osala erreur te mais moto no nzamba sala amuta mabunga parce que l'homme tend vers la perfection. Il y a que Dieu l'être suprême qui est parfait. Mais tant que tu constates, la démarche de Bisso, ils ont centré vers Kabund na Kabuya. Ils ont combattu la démarche de Bango par rapport au dossier de Misala. Misala qui est dans le dossier, on a mis le dossier Moussous. Donc c'est que Baningo Baye na sima Misala ya combattu. Basala makamuna Bango pe. Yango biso ba combattu o bazo senga Misala te. Biso to zonga na osima. Dossier ba masa wana eza clarté. Pour que le Kabunda Longwa. Toko ta congrès. Vous comprenez? Oh, Kabundu a commis si président Aïe. Alors on a ndako commis président Aïe. Fachi n'a commis si président Aïe. Parce qu'il y a comme une incompatibilité. Président de la République, président de l'IDPS. On l'a conçu interdit. Au président de la République, à en même temps président du parti. Pierre, Bambon, député IDPS, ministre IDPS, à chaque fin du mois, na caisse IDPS et salaranine. Avant il faut on tourne jour musus au sein de l'audience pas ya Kabuya na Kabund opposer une question. Et puis Bambongo au bango pesa. Ba mandataire ya élu, ba élu à IDPS, ba toujours ba liste IDPS. Ba pesa on parce que ba l'ineki bango na liste IDPS. Donc c'est le droit, il y a besoin de 10%. Est-ce que kendara wapi musana ngwisala maranini? Ouais, sikoyo. Nketebika ndako wana ezarandeza ali, to monara batu batelemara wana nde batelema. Kasi c'est au député na ba membre IDPS ba poser problème. Et là beta masolo la télévision. Les salle c'est là ma famille. Ma famille sont comme la télévision en place publique.
c'est que ça souvent ma famille manifestation nyonso ya IDPS mbongo ebimaka te nde tomona bandeko ya PPRD babimisa bambongo bapesaka bato bayaka mais IDPS tomonaka yango te siko bambongo ekotaka ebele oyo badepute baministre Paul Tshilombo bapesaka ekendaka wapi yango tolingi toyeba mpo bakombata bazolela misala eza te bambongo wana ekendaka wapi te misala eza mbongo ya badepute te misala eza Fachi président république a créé Nengazo créé les combattants et congolais. Abo ça n'a plus ba combattants te. Weza mbongo te de créer ba msalate. C'est le président de la République qui a son programme il y a emploi politique emploi. Les ça en sorte que ba combattants ba se retrouver ba congolais au même moment. Donc pour le mbongo wana na ngosenga bandeko ba pesa ba mbongo balande la kabuya na kabundi d'une façon légale pas na makelele. Bango ba yebine ba salaka. Ba personne civilisée. Mais tout le monde est à la place publique, est à la portée de tout le monde. Non. N'est pas gérer à partir, va continuer au gérant, ma quelle est athée, va y sabiso, ma bousso, va y dépêcher dans les bandes. Bon, on a pouvoir et ça, ils sont, ni madame la mienne, ce comme malibanda. Tout justement. Mais la personne civilisée. Il y a la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Un intellectuel sans conscience, c'est un criminel en force. Un message pas ba Paul Tshilombo ndenge bango nyonso lelo ba telemi babi Jean-Marc na Augustin Kabuya ba démissionné d'après on a habité ce qui message no kopesa o peut comme la bango conseil na kopesa bango batika IDPS tranquille Kabu Chabani Peter Kazadi Paul Tshilombo Vieux Kwankenda au basali collectif Sauvons le Congo. Batika IDPS tranquille. Zana opposition ba passe à opposition. Zana nzala ba passe à malé ya nzala. Touti na opposition munomna sali ba na ye. Munomna sali ba na ye na IDPS na opposition. Mais nzamba songi tout ce pouvoir. Les lens sali c'est là la famille na zozongela. So bazana besoin ba obtenir départ ya Kabund na Kabuya ba ke na Union africaine. Parce que bango banine kuna parce que bango ba yebi mandat spécial ba négocier ensemble biso yeba kite biso de vous aura document mandat spécial qui est précis pouvoir na Kabund à gérer pendant 5 ans donc ezali kama chombo facha ju chombo na simbisi Kabund te Kabund azanango à ça l'intérim, il y a Félix. Dans le mandat où il le 30 mars 2018, dans le Congo, il y a une permanence convoquée par Jean-Marc. A convoqué le congrès, il a candidaté. A organisé le congrès, Facha Bimim président. En Afrique, pour le pouvoir, ils ont allé pendant le bataille. Je veux que l'Afrique ait pouvoir. Mais Jean-Marc a organisé un congrès à tiki pouvoir. Batu ba ignorango, batu ba lela rapport, surtout ndenge acha Augustin Kabuya na place un secrétaire, ezaki place oye akoka ko chater azana droit wana te. Alors le lopetoko moyo ka déjà moi be komo emike ko be mima Jean-Marc on a sali parti politique na ou bien azana ba organisation moko ba fondation moko nde ba député pe IDP ba combattant IDPS bazolo. Et puis na ba député monsieur IDPS. Dans le but toujours mais na mutumbondo te mutu azana mabe na ye azape na malamu na ye mabe ya moto ekoma bakalite na bino bakalite na ye bokonsolidango parce que l'homme est faillible azana berere na ye azana mabe na ye mais azape na bolamu oyo asali ya mingi pour personne ne croyait après liwa Tshisekedi IDPS utikala pour IDPS ezali palango bate yona no diriger IDPS na bana IDPS pour la IDPS bandima moto te tout le monde est grand prêtre c'est pas facile à diriger IDPS tout le monde est jogo IDPS nanga benga au Brésil donc tout le monde est jogo nani otika nani bangwana ba panzani papa Pierre ba combattre ba panzani te pour combattre la ba moko
combattant au Tshisekedi atiki. Combattant zolia te toujours na sanze. Oui, on a le il y a un problème. Mais bazo lamba. Toto zo aloko bato bazui ba poste avant biso. Tozo bango lokwa ba paya. Ba servi ba paya liboso bana ndako ba otika la ta mpaya okene biso otika ko dame banzungu wana biso moko. Manda tozo kenda da inane leki 2 ans ngo tozo kenda ra. Yango biye ba paya balé. Ba okena bango. Mais Damas eza gogo. Biso otika le to damango en désordre. 5 ans na bino zo koka po botika manda siko bo oli en journée. Te 2023 za lelo te hein. Pour to komaka après midi na journal le paiement. Bon to koma soir, siko beta masolo ti 2023 eza wate. Na ba caméra nyonso ba repostuler. Na lobby nous sommes des démocrates. On a lutté pour la démocratie. Donc tout le monde est libre en 2023 au Tchalibaya. Mais ouais, biso candidat Fachi. Alors, merci Papa Pierre. Papa Pierre abi candidat na wango eza Fachi nde bayokana ki ma INC par le bara, nde bayokana ka mandat moko na 2023 IDPS il faut à soutenir INC. Mais koto ba Nairobi, Nairobi te. Ah ça qui ça. Aux République démocratique du Congo. De ba combattre ba ibilo ka Nairobi te. Surtout que bilo ka Nairobi pe ba congolais ba ngo lingi yango pete. Pour ba pesi biso majorité te. Ba pesi Félix pouvoir, majorité ba pesi Kabila. Donc Amérique ba kambigi ba peuple congolais. Alors Papa Pierre Zumba. Alors Papa Pierre, donc président lobby a passé un message pour la population sur la République démocratique du Congo, surtout biso tozana mboka biso pour na ezali ko déranger monde mobimba et continue ba pays presque belé na RDCP ba kamisu déjà ba monaki yango. Alors na ebité message à président à lobby l'église ezalate ba marambo belé ba réunion ba cérémonie marambo belé nga siko na lingi au clairci biso par rapport nango ya coronavirus o pelo bande ko misusu balobi non président alingali ya mbongo moko pona makambo pour à profiter. Avant de répondre à la question de la clôture de IDPS, nous sommes en IDPS Kimia. Zala chômeur, oui ben importance à Moussala. Zala mpia ko oui ben importance ya mbongo. Zala nzala oui ben importance à Malewa. Zala opposition oui ben importance à pouvoir. L'IDPS c'est au pouvoir. Et pouvoir aujourd'hui, ils ont pour te défier batuté. Tout aussi pouvoir pour te tomber la Congo. On a hérité un pays à Lambo. Au fait, ça les a remontada. Nazo betoli solo. Non, nazo clôturer premier point. Où est essentiel? On est le côté essentiel l'IDPS. C'est loco parce que l'oba mitro. Essentiel l'IDPS est stable. Pour ma casa Félix c'est IDPS. On a boulot au babengi au moins na piqué crise. Obigo rotika boulot. Donc si c'est que Félix Tangazana Oya, il faut les mettre qui mieux à la. Il y a un 5 bana IDPS c'est le fait. Qui mieux à la tout battre la pouvoir na beso. Timokolo Soroya. Papa Pierre, le président a passé message pour la population de la République démocratique du Congo. Na évité ce qui message nous repère ça. Batunyo sobalando partout dans le monde. Ba otala yo. Mokonzamboka babenga père de la nation. Papa Nyonso. Abatela la bana. Soit ce n'est pas spirituel, soit ce n'est pas physique. Au moment où tu papa Moussouba na bana ngate. Oya ko meka ko vivre nga. Ada numéro ya molilité mazo menacer de maloba. C'est ça Fachi, Fachi celui le père de la nation. Eza euti na Congo te. Mais oh Fachi azui a bon père de famille, a sali prévention. Vont prévenir que guérir. Ko guérir maladie ezaka mabe. Vont me prévenir. Pour ceux qui guérir, c'est un moyen, c'est un temps. C'est un peu comment dirais-je on a déterminé pour relâcher père somba ordonnance somba boy pesa boy relâcher président lobby pendant 4 semaines ba mouvement na esa maté ba na batanga te et puis ba makamsu pe ezalate ba cérémonie ba réunion o ezali moins 20 personnes ezalate alors na ngi to loba non pona ba pasteur na l'église est-ce que ba pasteur msu pe ba sepelité comment que ya ko kanga l'église na bango tant que baba réseau ça les autres continuer comme ça là na ba boîte réseau ça là baba réseau ça là te mokonzombo ka lobi bobo toujours prévenir entrer yango azuba mesure préventive munoza ko uta libanda à côté de Congo faut a remplir fiche
De deux, faut pas ta température nae. 70 à virus quarantaine. De deux, bah pays où ils ont touché pas de vol au Congo. Né de France ils ont touché Air France et Royal Water. Air Italiana a été. De trois, port, aéroport, gare, tout ce qui est port d'entrée, il faut bah, mesure d'hygiène et des strictes d'application. Mesure moussous, bar, boîte de nuit, et ça la tête. Église pendant 4 semaines. École privée, publique, université, tout ce qui est classe avec le bana, ou alphabétisation, palais, pendant un mois. Beaucoup fait les. Je vais me morgue, je vais au cimetière. Et puis, je vais belleter. Moi, 10 personnes, je vais au Kunda, à Bouo, au fait, je vais aller pasteur, faites que ça m'après. Voilà mes mesures au Mokonzambo pour nous prévenir. Est-ce que mais un message n'est pas sami ba congolais ba mutu na mutu a raison na ndenge na est-ce que zala batumsu ba sepeli na bango te na ba président à lobby batumsu ba sepeli tanga ke muta kufeli yo raisonner ka yo kenda ba der batu après ba lekisi mutu momba mabongo 10 personnes ba te belé ba déclarer ba pasteur pe ba siliki surtout ba pasteur pour na église na bango. Mais papa tout ça sérieux. Il y a les esprits. Les esprits des nations. Donc, l'esprit monsieur a attaqué kaka école. Et ça, comme on va attaquer famille. Donc, moi, je vivre malade, moi, j'étais. Pourquoi moi, je suis belisa? Voilà, je suis à Kangami. Bon, on est moi, je suis à l'église. C'est ça le rôle de l'église. L'église, c'est ça pour recevoir karaté. Ils sont là pour protéger les nations. Net épidémie na nenga molili zongo le mauvais sort. Il faut délivrer. Il faut délivrer le salam. Donc fatia tche ba on attend. C'est ba biboti ba on tamba sambela et coufelité. Ne n'a pas parlé pe sur l'équipe à pasteur, moi 2 personnes, moi recevé, moi enveloppe. Pasteur au bon de la caca. C'est toujours un sera loso. Vous allez bon de lier yo moko madona église donc pour boya belé bo ça rappelle le côté mon maman 1000 francs ba 500 mais nenge za boyo moko so leki na pas pasteur moi ça galos moi enveloppe à $100 ba koyema ba shabala bala ba yeko le belé yango moni ba pasteur ba za la calme mais ça rapona un mois donc ba mesure oyo bango ba accompagner mo konzamboka ozaki au moni ndeko zoteya et c'est biso tindi à profiter pour nous ça bande ko to bondela donc Facha a posé acte étant que chef de l'état mais ba pasteur va poser ba acte spirituel et ça attaque contre la nation congolaise comment on peut embattre c'est une attaque congolais mutu balela wa masanga bongo est-ce que bona ba barba olingate ba quoi pasteur a ebisio docteur a ebisio ozo bela même mikolo comme la genete bakata kuna bakir mais oui so ka te ki o vive conséquence nango babi pour maintenant ozo bela qui se linga masanga te tika mo masanga un mois santé na yo moko bongo soko tcheli le docteur libaya est-ce que tango yo kufa est-ce que tali docteur est-ce que ba mesure nini bozui na ba bar o eza na quartier et puis na be église nde ba pekisi mais est-ce que bo suivi nango ezali bolandela pe ba bar rango mais le chef de l'état numéro 1 citoyen numéro 1 à la République il est accompagné à ça la yemote la police l'armée la DGM tous les services de l'État depuis mon konza lobé ba na terrain ba to ba lekia o ba pesi ngambo to yebi bango to yebani parce que c'est un système pour nani o donc ba na terrain ba ça boulot na bango est-ce que bande on a biso opposition pe ba sepela qui vraiment te na makambo c'est comme si moi stratégie groupe à batumoko ba lingi malade yo ekota po ba bénéficier mbongo na mboka na biso na ebité ceux qui okolo bani mais Facha tche mesure de prévention de cela veut dire so boulot ko benda moins $, exacté donc Facha su ba mesure parce que na Congo exacté mais ça ligue tout ça en contact na monde extérieur tout ça bande ko libanda tout ça ba paya o mikolo yo
bazo désirer koya na Congo depuis que Félix a eu pouvoir na Congo j'ai fongwami Congo comme pays fréquentable. Est-ce que ça va tout souper bazo douter ba o bazana mboka o bazo douter na maloba au président Lobi président de mais bongo la vie ezaka l'unanimité li se fait pas boudan nzambe likolo mais suka nzambe tanga comprendre o azang adversaire abete boka lokoso bongo ba bengana li se fait pamba ezali ke badutu kakati ndendi yemoka louange ngaite photo kabola pe ba louange je crois ça la ba embeli pe yawe kumbama aza ko aller se faire nzambe abi de to komi de nzambe likolo na lola awa remanime ezala te ki yange pela ngamo na être suprême ndeli se faire aza mpanjoti donc batana mokili ndenge bana na lola li se faire acha libaya na mokili pe batama ba bazanga te ba megaki na tongo ba megaki na tongo lo te ngana mdala muka mona de chiki akekuna ba ebise papa chiki ezate accompagne mokonza mboka zaka be bongo wala muka pe batina bana classe na minute na bana batala muka FCC cash o ba benga fache lilingi ya pamba o etiquette o ba noma na minute bana ba parler donc mokonza mboka aka be moko na ba sikonsala boye ndelu ya evandaka akwesi bina file toze la pe Martin Fayulu père opé ça peut discours na toze la depuis kaka timbela bemba na katumbi bolekeli nga botiki nga mbeya nzoka ne bumni okopere na Félix alors Félix mon église na biso yango Fayulu bien en tout cas nga fona zonga la frère na église na beta na boita na kozonga fona kutana na pasteur asa la cérémonie asa nga na boya kawana te même na palais bon pasteur bakange église palais pe bakange à l'église avant quelque part. Alors, merci Papa Pierre Nassir message et comme il bande ko tout ba Hollande biso pour na bien mboka na biso alors ba pekisi ba marambo belé mais full to lo ba Kinshasa bopeto mais na Kinshasa na biso bopeto ezate likambo salité wana pe ezo pesa batu ba maladie yande na ndenge okoko ta veni o bimi okutaka salité na salité na ebité maladie yango tozo kanga mais salité lekika trop na mboka na biso République démocratique. Bon, président République c'est lui le coordonnateur de la République. On a une branche spécialisée où ils ont accompagné. Nakisasa, c'est un bloqué le gouverneur, non? Il y a aidé qui est pour lancer Kini Bopeto. Mais Kini Bopeto, tant que santé congolais à côté d'un mouvement ya Kini Bopeto, parce que mon conjombo comme talansa qui a et na suka masolo yebi qui change Bopeto na Congo à travers la ville de Kinshasa. Donc il m'a dit que na maman sa coalition parce que ngobila azam da FCC a OCPT que Félix azoba point bango no zo monde ndenge bazawa na baolinga de Félix a réussi ya omoni moi be côté zelo donc ali ro facha yina ngona bango ba ko se rendre compte ko zabeli lingi ya pamba toujours accompagner ndé. Alors merci Papa Pierre to comme na souka émission na biso o pesaka message ya souka mon baba hotel la biso ba combattant na biso to ba diaspora o pe balinga régime o te ba tunyoso ba ka message ya pona ko depuis monde salama ba épidémie ya ibele ba peste ba rougeole ba malaria eza bilo zalaka des épidémie wana épidémie wana mais ba recherche ka ande makas de saleke ba ki sezwama. Mais c'est la même chose dans l'épidémie. Tout le monde vit Ebola. Moi, na Congo, docteur Mouyemba, betango dada. OP, comme c'est le coordonnateur, nenga betagi Ebola dada, ba confier peu de ces Ebola. Yani, yem dazo coordonnant. Donc, balbaz arabe, balanda d'instruction, au mo konzamboka balancer, et yo mona IDPS, salaire na ba quartier expliquer batou, au mo konzamboka à lobby. Et tant que communicateur, chef de l'État. On a aussi un combattant qui mène à partie. Bata la beste outil. Bata la rando de la Congo. Moutoumora linga ide beste na Congo. Mais nzambe na lola, nzambe na bolingo. Asale biso ngolu, lelo ide beste na pouvoir. Toi accompagner mon konzamboka na mandat 5 ans. Renouvelé une fois. Totika kopesa occasion na adversaire la muka FCC cash ba utika olinga bisote et on tourne bango Félix président République au Félix ango pe ya su Congo a odigije ngo na bula le peuple d'abord eza le bon mutu opera tikaki to mixa ngo kaka
Première chanson album, il y a le peuple d'abord. Classe Abano Fele. Bon, Rwanda Kanga Masolo. Le mec qui est Sabana na Congo et comment le roi Boubunda, il est banda et combat cash. Mais le Fachi a allégé ma para. Classe Abano Fele. Ce que tu tires dans le Ozoya, bah maintenant bah maman Fele. Combattre pe balongo na sanzete. Ils appellent la carte le peuple d'abord kaka. Pesa tango na tango. Surtout maman malade on des abou, il faut balongo vraiment na sanzete. Nango to sina pesa ba instruction. To boy bazo argument bango moko batu na yekuto bazo to sate. Yango ba activité ya IDPS eza au ralenti. Parlement debout, palais. Ba cellule palais. Jusqu'à nouvel ordre. Fallait que na ba Congo, to que fêter liwa ya Kasavu. Mais Kabuya a gelango. Pour que tout ça ba instruction mo konzamboka. Même ba province, au longo Kisasa, au côté de la province, kuna be instruction ba instruction eza. Toto boyi ozana ba ono a oketika ngona mbandaka. Oketika ngona Kisangani. Kuna pe ya BTCT. Donc contrôle les partout. Merci beaucoup. Outil libanda contrôle. Outil kino okene province contrôle. Outil province ngona kin contrôle. Outil manda ko okene Kisangani contrôle. Outil bwende okene bando de contrôle. Wenzende na moni bokipete ba c'est tout un processus. Pour que ba vivre de jour au jour. To tikeli bango taba sala ba économie. Bazo mbongo sa ba provision. Kuna pe to koya. Donc peut to peut s'attendre on attend. To banina na étape oyo et si va la vie. Mais le quoi maladie ane zali poto okata na biso moi ça qui a loso ça qui a fufu na banda ku ya banda ku nyonso ça la rappelle moi bien pour ba maladie commis déjà ko tikela moi batu peuple moi ça qui a fufu ça qui a loso le rolia na compte mboka izala nango to moni bande ko msu ba sali yango. Jésus allait servir à 5000 personnes. Vous comprenez? Il y a mon nzamba sali miracle, il y a 5000 personnes. Et puis miracle ngo avec le hôtel quand deux bis na 5 pain. Il y a bango moko. Président Félix a ça miracle. Eh, tout dans la série. Même Didi qui nous a reçu sa famille nous sauter. On a eu chance à couper Didi qui nous a béni moins c'était. Vous comprenez? Te, bah n'a pas parlé bala rezalaka. Tout le monde va parler bala rezalaka soit un problème. Au moins avant santé wa pesi ça wa pesi nzete wa pesi solution entreprise ça maté pas bon raisonnable bon. Merci papa Pierre numéro de téléphone. Ndako saote mutazanga ala na pala zate. Izande bala ka. On veut fouiller. Ah basala ba palais, bala. Ça les até bon. Le bien congolais ah, Mike Verity. Kimia. Diaspora bana Congo Kisasa même moral, même esprit. Bana IDPS kimia na parti to battre la pouvoir à Fachi. Jean-Marc. Jusqu'à preuve du contraire, a mon continuer biso. Mutache wana Fachi. Asimeli pouvoir ya Fachi à présence ya parti. Parce que Fachi a salé une année. Et na minute où muta organisé congrès ya IDPS, eza Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la 2023, à ozonga la présidence IDPS na maboko ya Jean-Marc oya zaka simple aïe donc intérimaire. On dit 5 abou espoir kolongo. Jean-Marc azongi na place. Ba koloma solo za na Union africaine. Na 2023 roya abeti système na schéma na ye. On dit 5 abou espoir za na. Azongi secrétaire général adjoint. Distinct Kabouya. Azongi secrétaire général adjoint. Papa Pierre numéro de téléphone. Si ma fachi organiser congrès, yemoka bemi candidat président république président des partis à quelle sous campagne a ben deuxième bord. Il y a un principe qui dit les faits politiques précèdent les droits. Mandat spécial, ils ont action politique au fachi à poser. Ils ont géré des immédiats. Ils ont ma droite, c'est de la politique. Il a posé un acte politique au négocié droit de veto. Merci Papa Pierre. Merci Tokom na souk émission Abisso, ma mission TV chaîne à référence. Merci Papa Pierre na ndenge au petit temps pour tout ça l'émission. Tout le bela au président vraiment à l'obaki. Tozali déjà tozalara. Numéro de téléphone pour mbalasima to ça na biso. On a recruté, on a yebsa ba congolais. Mokonza mboka zaka moko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ba ba mokonza mboka na ba acte azo poser. Surtout qu'il y a za mutabilobela mwanza te. Un fait diplomate. Yo moto nga maîtriser pays. Merci pour l'entendre. Félix avant dans le garage.
bango baza bato basanga batanga itinjili basali mécanique na itinjili mais pesa mutuka bazozwa basilabisi tukona minute mwana garage fachi donc yebika beti mutuka ngo dada baokamwa mais atanga na garage avait ya chichi comme mécanicien. Merci ma mission TV chaîne à référence. Merci Papa Pierre. Plus 243 89 86 76 44. Plus 243 89 86 70 644. To benga na to solo là. Les affaires de tête Maramamboka. Merci ma mission TV chaîne à référence. Ma mission TV, le miroir du monde.